toye kokata singa oyo po ba oyo ba kotawa bazwa mino esengeli bazwa pe lobiko esengeli ba kotawa babima na lobiko pe tokumisi oyo abimisi meya elongo na molonga na ye pona kosala eloko oyo pona tina ya obikisi bato onyo sa kotawa na kombo ya leta ya Congo ya komini ya Masina yengumba Kinshasa obeli lobiko elanda na bango nyonso pe basali basala musala ndenge esengeli. Mbote na bino bande kolandi partout omisaka kolanda biso na Tindika télévision chaîne idéale nde tomelaka bino ba actualité na tango oyo esengeli kasi na mokolo ya lelo toye kolakisa bino ba action au peuple congolais elingaka wapikani honorable professeur Paul Chilumba molobeli ya bana Tchangu oyo akenda kosala tourisme kuna te na palais du peuple to na ndenge bapesa poste ki député mokolo ya lelo akiti précisément na Masina sans fil na avenue Mantankumu pour natina ya kosala eloko moko kitoko au babengi hôpital modernisé bien équipé ba personnel spécialisé à sali yango po bana ya commune ya Tchangu précisément Masina sans fil ba kenda lisusu mosika te pona kozwaka ba soins de santé na bango a sali yango na propre mbongo na ye moko. Et surtout toyebi azalaka na fondation na ye na kombo ya Paul Chilumbu oyo coordonnateur ezali Yemoko Maman Lina Chilumba Yemoko pembeni ya papa pona ko accompagner vraiment na ba image to la exception tout à l'heure beaucoup mona Yemoko pe Maman Lina ndenge kanya zeko ko superviser makambo ndenge zo sali makasi descente yango ebandaki nanu na Masina sans fil pona ko inaugurer hôpital na kombo na yango polyclinique Lisungi oyo wapi nde bomona ba image batia yango bambeto kitoko moya ko tia ba commentaire ebele ezate kasa suka ki wana te akendaki pe lisusu na wenzo babengaka OCPT na wenze yango na ba image to ko présenter bino moko mona ndenge nini Mama Lina azotala ndenge nini bazosala wenze pona mikolo koya bakokende pe ko inaugurer yango ndenge nini batole ezobetama ndenge nini bazosala misala yango ekota combien de mama pe suka ika wana te acheli bango toilette publique poto ba wenze bele ezaka na ba toilette te kasi fondation Paul Chilumba ezuli kanise sali wenze esali na ba toilette kasi bandeko balandi esukaki pe wana ti na yango bandeko balandi natiki bino na compagnie ya ingénieur Biyumbu tolanda ngai na bino ndenge nini elekanaki po bilili elobaki maloba bolanda puis tozonga mpona continuer reportage na biso. C'est parti.
Moto azo combattre pauvreté, il a réussi à mandat na yepe à biso. Politique le monde a fait sa valeur comme derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Voilà. Merci beaucoup. Momuketo Bendi, Malobé Nabiso qui fait c'est la maman le bourgmestre qui nous reçoit dans sa juridiction de prononcer son mot de bienvenue. Le député national, chers frères et sœurs, administrés de la commune patriotique de Massina, nous sommes très heureux ce jour de recevoir une fois de plus l'un des élus de la ville, province de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, de la circonscription de Kin-Est, à la personne de Paul Tshilumbu, l'élu national et fils d'une fils alors de la commune patriotique de Massina. L'honorable Paul Tshilumbu, je l'ai bien dit, est l'un des dignes fils de cette commune et qui a été honoré, élevé à un haut niveau. C'est lui le député national, fils de Mapela, pour le dire. Azamwana, la Mapela, Mwana secteur. Et ses parents, jusqu'à ce jour, habitent encore Mapela. Ah, merci. Pour ceux qui ne le savent pas. L'honorable Paul nous avait contacté au début de sa mandature comme élu national. Il nous avait donné certains projets qu'il cherchait à matérialiser dans la commune, notamment de Massina et dans d'autres communes de la partie Kin-Est, communément appelée Tchangou. Et je parlerai ici particulièrement de la commune qui est la nôtre, où nous sommes, Massina. Je sais qu'ailleurs, il a réalisé encore d'autres histoires, mais moi, je vois d'abord ma commune. Pour cette commune, nous avons été ici. Avant bien cela, il avait été avec nous pendant la période que nous avons souffert avec la Covid-19. L'honorable est venu parmi les premiers alors, avec des kits pour assister la population de Massina, avec des lave-mains, des désinfectants et autres. Et ceci a été à la maison communale et ça s'est propagé au niveau du marché La Liberté, à Mapela et d'autres endroits, notamment Pascal. Et ici où nous sommes. Nous avons été avec l'honorable Paul Tshilumbu sur l'avenue Matankumu, sous la houlette, bien entendu, du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. D'accord. Fatime. D'accord. Fatime. D'accord. Fatime. D'accord. L'honorable Paul
était avec une forte délégation ayant entendu les cris d'alarme de la population de Massina et celle particulièrement du quartier Sans Fil, que l'avenue Matankumu était dans un état piteux. Et l'honorable avait mené des démarches et il continue encore pour que cette avenue soit réhabilitée. Et à ce jour, l'avenue Matankumu a été retenue parmi les routes qui seront aménagées dans la ville-province de Kinshasa. La République, on a kotala molulu ewana na likambo etali balabala Matankumu. Natine ewana papa honorable Paul Chilombo Longonia pe lokumu na mayozaki lokola nzela pona kokongola bana Massina pe Sans Fil. Lisusu honorable Paul Chilombo ayaki komona nga na bureau po ayaka kotala nga mingi tosololaka ne pe mingi na nzela ya singa. Ayebisaki ngai ke amonaki ndenge bamama ya Sans Fil bali ko se débrouiller na marché auto bengi marché Sans Fil. Nayebi te administrateur ya marché azali awa bamama ya marché mama wenze bozali bamama wenze ya marché Sans Fil na matata natoni biloko toni movani amonaki lolenge bazalaki kosala mosala ezalaki malamu te bazalaki koteka libanda moi kobetela bango mpe so mbula ezobeta moye bateka soki mbula eye mwana yango wana honorable Paul Chilombo ayebisaki ngai monsieur le bourgmestre nazwi mokano ya kobongisa mpe kotonga wenze mpona bamama ya Sans Fil tobetela ezu maboko nayebi te okita kuna mpo banderole to mpe singa mpe kuna ekatama kasi mwa misala ya mike etikali oyo esengeli bafinalize ntina nde esali ke report to kopusa yango mwa liboso esalema na oyo etali marché me nayebi ete na nsima mikolo moke bamama na bapapa ya Sans Fil bateki ya quartier Sans Fil ya marché Sans Fil bokosepela tobeta su maboko belaba. Honorable Paul Chilombo ayebisaka ngai ke makambo etali social eza likambo na ngai naza mwana oyo abotami na quartier moko ndenge natangaki awa mapela na miyokaka soni te ya kolobaka naza mwana Massina mwana mapela engai nazalaka fier ya bato babosanaka kote bauta te et surtout ke ngai moko mpe naza awa ata opusi nga wapi na biso naza chinois na mwana Chine nga nabosanaka rumba lokolo kaka Massina mutu kaka Massina nzoto mpe kaka Massina. Professeur honorable Paul Chilombo ayebisaki ngai ke na fondation na ye akosala manso na oyo etali social asalisa centre médical moko ya référence mpona lisungi ya population ya Massina mpe ya nzinga na place wana na kovide discours te na kotika na bango bakokitana na ngai bayebisa biso tina ya bosangani na biso awa na Massina na quartier Sans Fil kati ya lupango esika tovandi na avenue Matankumu numéro combien? Oyebi adresse eyebana Matankumu numéro 30 tokoyeba nini etindi biso tosangana awa. Mais ngai en tant que le premier citoyen de la commune de Massina, les représentants personnels du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Chilombo, P. représentant, il y a gouverneur, il y a ville-province de Kinshasa, Jatini Gomila Maka, na Pessi Botondi, P. Boye Malam, na papa honorable, P. maman, o azako accompagné pe na délégation na ye nyonso bate oko babongo boza ebele boponamaki me boza mingi te o bazozonga kokabola ta muke elongo na population tine wana
La Fondation Paul Chilumbu, la coordonnateur. Pour la petite histoire, Biso Tokundaki mwa bibembe pele. Ce qui moutakufi na changu, Batuabengi honorable Paul Chilumbu, Somba Serkei, Salaboye, Salaboye, Salaboye. Mukolo mususu na kiepa na ye la doléance pour la kokunda mutumoko na mokali. Alobi nanga, c'est fini avec cette histoire ya mokunda batu. Pour la nunité, tu veux intervenir avant que Batouana bakoufa. Ngai Paul n'a pas jamais causé la koundé bembe. Et Sengeli pour créer un cadre approprié pour la prise en charge médicale na ba maman, na ba papa, pe na bilenge ya circonscription électorale na yo eza chambo. To bete l'honorable Paul Chilumbu maboko makasi. Yango na bongo pona makanisi alobaki boye. Tozwe sika, totia polyclinique, où il peut permettre na ba maman ya chambo. Particulièrement na ba maman ya Fondation Paul Chilumbu. Ba maman oyo ba soutenaka ye. Ba papa oyo ba soutenaka ye. Bilenge oyo ba soutenaka ye. Bazala na accès na soins de santé oyo esengeli. Yango tosalaki polyclinique lisungi oyo lelo toza na privilège ya ko inaugurer ensemble na bino. Polyclinique lisungi na koyebisa bino que eza na professionnel moko très expérimenté. Toza na ba médecin professeur d'université oyo azo s'occuper na pédiatrie pour na bana, docteur Laetitia. Nous avons un docteur Stéphane très expérimenté, médecin à l'hôpital Diamant. Azuba docteur Ebele Aminene Ameni Bango Awabazakat na Oesika. Je prends quand même le pouvoir de représenter Bino en attendant la fin de mon speech. Docteur Stéphane sera regoté les mains. Oumoni docteur Stéphane, médecin à clinique à Diamant. Aswana la minene, aswana la patria nenge na nenge bakonzi. Azali pe médecin ya honorable Paul Chilumbu. Le nenge azo soigné honorable nenge pe azo soigné biso batutoza kati na oisika soki tozwi libaku ya malade. Pour ce faire, honorable Atiepe pharmacie. Alors qui si ezalate que o tokende koluka kuna na liberté tozwi te. Pour nous rappeler bino honorable Paul Chilumbu aza professeur d'université na pharmacie. Donc, makambo etali ki seza makambo ya yebi malam toute pharmacie pour nous permettre batuma lukakisi musika te bazwaka nyonso awa poto boyi kokunda bibembe biso mingi ya koloba ezate tokosenga na ba maman en tant que coordonnateur ya fondation toyi kampiko na ko soutenir honorable Paul Chilumbu. Papa bourgmestre alobi ebele oyo esasali na kozongela te. Mais ntango mosusu ayebi te oyo abombi na bapoche na ye mpona kosala. Tokoloba ngo awa te, bato bakoakompagne biso, bato bakozala biso bakodécouvrir que honorable Paul Chilumbu aza motu ya social, aza motu ya le peuple d'abord. Tobetele maboko makasi. Nazongi na oyo etali wete. Lutter contre la pauvreté. Toboyi batubazala sombelanga kabelanga honorable Paul Chilumbu aboyi. Azala posa soka linga la masina ayebi ke ba mama na ba koya ba kosenga ye mbongo te po bazala musala basala ka eux ko permettre bango ba vivre. Asali wenze, asali na toilette publique. Na wenze wana ta masali ezalaki prévu to inaugurer yango lelo. L'état honorable a moni ba photo à lobby na valeur na ye na souci na ye pe na bolingo na zarango pour na ba maman et sengélité pour inaugurer œuvre oeza HVT. À lobby lelo a kokoma ye moko sur place a palper la réalité du doigt pour ma koye bisabiso ni ne sengélito sala na mikolo oyo eza koya. Mais nous vous rassurons que
ba maçon na ingénieur baza kuna bakotika musala te bazo sala kino ekosila pona biso tusukisi wana pona kosenga bino merci infiniment olembate na ko soutenir honorable Paul Tshilombo bino nde bosali ke tozala lelo na kolobalanga mingi te po tolobaki musala eleka maloba na ebele. Alors na remercier d'abord monsieur le bourgmestre ya commune na biso patriotique ya Masina na ndenge lelo mokolo ya enga andimi penza koya na milulu na biso. Na remercier pe bandeko nyonso ya fondation en commençant par Maman Lina Mouvaro Tshilombo. Et puis na bandeko nyonso yo ba accompagner biso bazé belé na okokotanga ba kombo na bango nyonso te. Lelo ezali mokolo toye pona ko inaugurer d'abord polyclinique na biso. Ndenge maître Francis alobaki nakanisaki que kokunda batu eza malamu mais ko préserver la vie eza malamu koleka po mutu moko te akokende mosala soki azobela même productivité ekozala malamu te soki bato bazali na santé ya malamu te. Na yango tozwaki likanisi ya kosala polyclinique oyo pona non seulement bana ya Masina mais bana ya Tchangu nyonso oyo bakobanda ya awa bakobanda kozwa ba soin ya qualité. Biso moko to sélectionnaki ba médecin, to sélectionnaki ba infirmier, to sélectionnaki ba laborantin. Je peux vous assurer que personnel na biso nyonso azali personnel ya qualité. Donc tina ya kotungisa lisusu kokendaka ba hôpitaux ya misika ko dépasaka mbongo ebele ezali te. Tokopesa bino soin ya qualité et puis à un prix très raisonnable. Parce que tosali polyclinique opona koluka mbongo te. Eza business na biso te, mais tosali yango pona kosunga bana Masina, kosunga bana Tchangu. Alors nakoloba mingi te nakanisi nasuki awa pona lelo ba mama ya Tchangu, ba mama ya fondation bayebi ke tosololaka ebele. Tosolola pe tokosolola kaka. Mais pour la loto gagner temps, tout ça la inauguration pour milieu de la vision côté à terre jaune. Tous allez pour qu'il ne paix pour tout qu'elle ko inaugurer ou munene ba toilette publique na ba forage à maïpe tout ça les kuna. Donc encore une fois merci Nabino et za hôpital Nabino bozo a soin nango bo batela yango. Naganisa ekosunga biso nyonso. Merci. On va pas entrer. Donc on a une sous la machine. Okatinga ponga nalobaka ebele bolingo merci mingi na kombo ya l'état ya Congo pe ya ville province ya Kinshasa ya commune patriotique ya Masina toye kokata singa oyo po ba oyo ba kotawa bazwa mino esengeli bazwa pe lobiko esengeli bao bakotawa babima na lobiko pe tokumisi
oyo abimisi meya elongo na molongani na ye mpona kosala eloko oyo mpona ntina ya obikisi bato oyo nyonso akokota awa na nkombo ya leta ya Congo ya komini ya Masina ye ngumba Kinshasa tobeleli lobiko elanda na bango nyonso mpe basali basala mosala ndenge esemeli. chasser mon Dieu là. J'arrête tout. Malina e mama na biso fondation ya Tiangu mama social na ologola ngala moi osaleli ka wenza kitoko mama Lina e ma social mama Lina
Merci l'ingénieur Biumboui na descente kitoko bo sentir que tozana au four et au moulin pour na kolakisa bino ba image kitoko e bozali komona kolonga wana bande ko balandi topé makité to kiti lisusu na teur jaune oyo wapi Fondation Paul Tshilumbu et qui endaki pour na tina ko inaugurer lisusu marché au bapesi kombo passe à 1 ezali bel et bien na terre jaune mais marché yango bapesi yango kombo passe à 1 ndenge ni batongi yango bandeko na nga bonzimela nga avec impact na idéologique ande tolobaka wenze kitoko na ndenge akosakana te eza pe lisusu na toilette publique na yango esuki wana te na toilette publique batieli bango sous forage. Donc ba maman biteku ba tembazada na mai na bango quelque part ya ko sopa na biloko na bango ko sokola bango moko pe ko entretenir esika ba osala. Donc Paul Tshilumba vraiment ba initiative ya bonde tezo linga kasi bandeko balandi ozali wow surprise wenze yango ezali munene kasi atika ikaba mama na ba place à koteka te apesa ki fond ya koteka na plus de 250 mamans apesi bango mbongo le bovanda kozela mibali to bana bo banda koteka na yango ozomona ke makambo boende zosunga vision ya chef de l'État kasi to landa sunengene le kanaki et puis to zonga na bantene so pona ko continuer reportage ya mukolo ya lelo. Merci beaucoup. Maman Tchangu, viva! Bon, nouvelle eza ya makasité. Naebi, soki ndekonayo asali musala malamu, il faut qu'on soutenir ye. Na uti kosololana honorable Paul Tshilumbu, na Mama Lina. Ba uti ko pesanga effectif oya ba mama oyo baza ko travail o ba ko bando sala mombongo na bango na kati ya wenze oyo ndenge na uti ko yebisa bino wake olie to bebisa ka bambongo ya ko dresser bato de gauche à droite pona ko créer des ordres ba mama o balakisi bonne volonté ya ko sala musala yango ngape n'a apporté un plus na Fondation Paul Tshilumbu.
bamama oyo baza koteka lobi lundi nakozela administrateur ya wenze aya kokutana na nga po tosoutenir mpe bamama na mwa quelque chose po babanda osala mombongo na bango tobeti maboko mwa eloko mosusu ekoti te me bazala na moyen ya koteka te yango soutien na biso na fondation oyo ya honorable Paul Chilumbu olia bunda lisusu ya koluka mwa makoki ya kopesa bamama nga namoni ke na accompagner na soutenir ye ameka koede bamama po basala pe misala na bango nzambe apambola bino merci. Campagna, mama Campagna. Mama Marie, mama Marie, mama Timasienne, mama Campagna. Beaucoup ça dans le bas. Maman mama Timasienne. Ouais, loco. C'était ton PC, merci. On est au Kenya, on a besoin de musique. Mais après, c'est biso, mais ça, c'est biso bisous. On demande de côté de honorable Paul Chilumbu. On a salé biso bijoux. Au lieu de akabela biso bisi. Après, c'est biso, nene to lobaka. Et bon, on a enveloppe, nous avons les amis. Enveloppe, yo, to bande la commerce na biso nzamba mona ya pambola keliko. Merci. Tala, oyo, essaye mama na mutu nyonso te. Atuka nzamba pambola ye donc akende liboso. Honorable Paul Chilumbu, ateli biso marché, ne toza koye asuki kala marché te. Apesi biso mo eloko, kake basala esengo, makasa tuka akende pena liboso asala ebele koleka. Kotondisa bino esengo mwa eza te. Asaleli biso ya dikamwa, asaleli biso wenze, atieli biso mai, atieli biso toilette publique ya batuka pena toza esengo makasi toyebi te nini tokopese. Papa Paul Chilumbu asali ya biso ya minene, en tout cas tozala b'émotion. Eli musala malamu, honorable asali tosepeli makasi na bapodo na enveloppe. A palpé du doigt l'évolution de travaux de marché sans fil. Et nous sommes décidés de chuter ici à Kerson. Et nous avons, avec la bénédiction du secrétaire général Augustin Kabouya de l'UDPS, procédé à l'inauguration du marché que nous aurons l'habitude d'appeler marché Chilumbu. C'est un marché qui est constitué de 120 tables et nous ne sommes pas limités par là. La fondation, en partenariat avec ses partenaires traditionnels, elle a mis à la disposition de maman 2 enveloppes pour le permettre d'associer ou d'ajouter à leur commerce. Nous disons merci à l'honorable Paul Chilumbu pour cette initiative louable. Merci beaucoup. Merci.
Un grand merci à la Robank qui nous a assistés, qui nous a soutenus, ainsi qu'un grand merci à la MUFA, parce que nous avons dû entrer en contact d'abord avec la MUFA, et la Robank en tant que partenaire de la MUFA, et toutes les deux organisations ont dû à nous soutenir. Nous disons un grand merci à la Robank. Non seulement qu'on nous a assistés, mais on nous a assistés avec des enveloppes. Toutes les femmes, toutes les mamans, et toutes les personnes, parce que nous avons aussi des papas qui ont des tables au niveau de notre marché. Toutes ces personnes-là ont été assistées avec une enveloppe consistante de la Robank. Et c'est ainsi que la fondation marche ensemble avec la Robank pour fêter les 20 ans de la Robank. Grand remerciement au CG Augustin Kabouya, qui lui nous a accompagnés. Ce n'était pas prévu, c'est arrivé comme ça à l'improviste, tout simplement parce qu'il a vu le grand travail que nous avons eu à faire de ses côtés. On n'a pas encore résolu tous nos problèmes, mais le fait que la fondation marche avec la vision du chef de l'État, dont l'UDPS fait partie aussi, qui parle toujours du peuple d'abord, on s'est dit, nous, quand je dis nous, l'honorable Paul Tshilumbu, mon mari, l'élu de la Tchango, ainsi que moi, son épouse, on a dit nous reculons et nous donnons place à la population. C'est ainsi que nous avons décidé, avec le peu de moyens que nous avions, nous avons préféré assister cette population par la construction de ces marchés. Et le CG qui est venu pour couper les rubans de l'inauguration de ces marchés n'est pas resté insensible. C'est ainsi qu'il a accepté de nous accompagner avec une enveloppe consistante aussi pour soutenir toutes les personnes, pour ne pas parler seulement de maman, mais la majorité de ces personnes qui sont avec nous, ce sont les mamans, avec une enveloppe très très consistante pour toutes les personnes qui ont des tables sur ces marchés. Merci beaucoup. Voilà, bandeko balandi bolandi ndenge to proposer bino to laxi bino ba image oyo comment na makanisi ya boza kitoko makasi kasi tika to beta sete lolenge kani balobaka les rassembleurs secrétaire général Augustin Kabouya ayoka na raté na honorable Paul Tshilumbu boyena boy makambo belé omoni ke batikali na soni ta mokolo ya lelo harmonie ne ba balancer biso ba image ne zai koleka bolandi discours à kitoko apesi na ribandenga kati bandeko balandi boyende ezalaka ya zale rassembleur bola amonda laxi bino ke makamno so ba kezali pamba ye moko mama Lina mama ya bana yenda simbi vraiment vision ya papa biso ba mama totondi na esengo esuki wana te bandeko balandi bomoni bino moronde zaiko langa na pointe pona ko binisa ba imboka kolakisaki makanisi ya boye sengele za la célébrer bino ba député botikali bozwa pe exemple ya le professeur honorable Paul Tshilumba na kosala ba action ya boye esuka kaka te boke kuna bobetaka ba mesa bozwa ba mbongo belé esengeli pe ba base na bino ba se retrouvaka tout le monde pe na action kitoko wapi plus de 250 maman fond makambo bosongi na 2023 ba voter lisusu mona yango mabete Maman Lina, soko tcheliba biso bana otoana sima pour soutenir yo. Un coup de chapeau au secrétaire général Augustin Kabouya pour grâce na yepe ba initiative ba pe kota ki ba maele na ba nini pour biso to ebito za bana bo papa moko maman moko UDPS o 5 biso. Kasi un grand merci na bino bolinga ko partager, ko aimer, ko tala ba vidéo na biso na tindika. Un grand merci. Botine na biso ba suggestion na ba numéro ezali affiché na ba écran tozana mobimba pona osela bino musana ko suka boete sans que na pesa. Salutations spéciales et grand merci à mon boss Rifin Kisombe et le ngona papi Keli bangonde makambo. Pona mokolo ya lelo na reportage kitoko to sali bino to suki awa to kuta na mikolo ko ya bye.